na pesi ba Congolais nyonso mbote pai nyonso boyingeli na ye ko lobana no mwa muke na bandeko na biso ba Congolais eza mawa mingi ya komona un chinois aleki ko bomandeko na bino Congolais na kati ya zandu pe boza kota na bino pe na kati ya zandu ndenge chinois bimisi pe mbeli aza ko boma pe Congolais na misu na bino pa che mbeli nombre bino bozali na kati ya zandu wana ya ba maman na ba tata o bozali wana ba jeune garçon est-ce que beaucoup maîtriser chinois na même na mbelité pe bokangi chinois wana il fallait boma et même na mabanga bozu chinois botiki mais na yebité ba Rwandais ba boma bino ba Congolais ba chinois pe ba boma bino ba Congolais na kati ya mboka na bino ndenge longo bani pe boza ko tala bango pe baza ko boma bino mais naza ko kamwa tant biso to kola ki na tango na biso na Zaïre ba maman na biso ba bana ko lakisa biso ba papa na biso soki ba beti yo fo ozongisa bongo bino siko ba Congolais o bozaki na zando belé baza ko boma ndeko na bino na chinois pe boza ko ta na bino pe botiki pe ba bomi ndeko na bino chinois mbutu wana pe botali kaka ndenge wana mais na kokamwa bino ba soda bino ba policier ya Congo boza ko tambola bon taba tango na biso vema na tango ya Zaïre chinois na même ngana zaki na musala te ou na kina ko sa moi na ina ko so biloko na zandu na zalo obligé chinois na ko beta ba bali na tolo na ko beta chinois ba bali na tolo ngabe na ko bare parce que azaki na mbeli tant na ko beta na tolo kufi na ko pesa rapport na musala ngabino tanga che Zaïrois mbeli et senga ki sikoyo poto maîtriser ye lokola azaki na mbeli za arme et senga ki na bete babal mais na ko bete babal na makolo na buke makolo mais lokola za chinois bomi ndeko na Congolais tant soki na Zaïre na ko bete babal na tolo ye pa koti na cercueil mutu pe ko ngai tenga na ko pesa rapport na ngai na self défense parce que ye azalaki na mbeli na kati ya zana bimisi yango po akoboma même 15 personnes na mbeli wana mais lokola bomaki mutu moko esengeli kopeta ye bal na tolo ndenge elongo bani ye pe akata moto akende ye pa kufa na koba mingi na ba Congolais lelo ba Congolais boza ko exception soni na kati ya Congo na tanga Zaïre to mona ki chinois akoko boma chinois akoko boma Congolais te to mona ki chinois na tanga Zaïre chinois akoko boma Zaïrois te babana ko tosa mibeko ya mboka babana ko tosa mibeko ya mboka tango na biso parce que armée ezalaki police pe e bana ko sala musala ndenge elongo bani yango bana ko tosa nde musala ya mbula matadi mais lelo toza suna police te toza na armée te Congo la komi par pied Congo la komi ne papier hygiénique oya ko sala asala ndenge aningi na ye Rwanda bomana ye chinois ba bomana ye donc Congo komi na ngoko le kunde o nyosa niko bomane Congo la bomine Congolais parce que ye mo kazana mutu a pays pe ko la za Hippolyte Kanamba za Rwanda tuti o ya ye na occupation na mboka na biso esengi basala ndenge bango balingi ko sala basali na bango mais to ko senga na bino ba Congolais boza ko lobande trop bolobi ya trop boko bengala ba Rwanda tuti na kati ya pays banda lobaka titi tozora ta résultat moko te oyo ya kosala soulèvement populaire ya ko bengala ba Rwanda tuti
ya ko benga le étranger wana tout faut pas bimana mboka wana mboka to sala mboka ya sika surtout bino ba soda bola nanga bo kebi bino ba policier boza ko tambola bon tabac un policier chinois bomi ndeko na yo chinois bomi ndeko na yo yo policier pe yé au kangi pe chinois na pe na bo pété il fallait que bête chinois ba balle même na tola kufa boyebi loi ce qui mutabimisi meli même na poto wa so ba ko maîtriser te ba bête ke masasi na tango deuxième république ezaki nengwana ce qui mwana mboka aza congolais to ko bête e masasi te to ko maîtriser ye mais lokola ye chinois asali désordre ya ko boma mwana mboka esengi ko maîtriser te esengi ko beta baba na tolo yepe akufa nazala mingi koloba te bino ba congolais bola un exemple ba Zaïrois kalezalaki un étranger ko simba Zaïrois te tango na l'époque na biso tozaki na la deuxième république na tango Mobutu loi ezalaki makasi même la police même na armée aux étrangers au kotosa mibeko ya mboka wana pa yovandi na kata Zaïre mais tala lelo Congo ekomi nango ekunde Congo ekomi zamba o nyoso akoti abuki matruku na ye o nyoso akoti abuki songo na ye abomi na ye asali o eningo sala asali na Congo mais bandeko na ngai ba congolais bolamuka na bapongi ba bébé bolakisa pe boza mibali comment ba ko bomaka bino na mboka na bino boza kotala kaka ndengo wana nazala mingi te bozong ce esprit ya Zaïre ce que étranger saga na yo au parler étranger pour mawa elegate mawa pe elutate tant mawa eza ko luta mingi étranger ezala ba rwandais ezala ba étranger bazana kata kin ezala ba chinois ba ko saga na biso ba congolais yango na mawa elegate mawa elutate ingeta